Saratola TV. Voilà mes frères, allez dans la communauté, vous allez voir que maman Oyo, heureusement, au début, elle nous a défendus, elle nous a justifiés, elle nous a représentés. Et nous avons compris que Azali reine y a paix. Elle a voulu toujours que la paix soit na bande konae, na milieu na bango, na famille artistique, na bande konionso. Voilà pourquoi elle embrasse tout le monde. Saratola TV. Pesa sagesse na bandeko bazonga sima bamona bisika bauta otika bato batongwama okeko lokota bango pesi bango valeur mama sila na mama belle-fille mais apparemment nzamba bomoi babosani bolamu na yo élévation na bango ekomi libaku pona bato kotomba madango ba producteur bazokoka te mais bango bazokoka nzamba ekomi lelo pasi pona ba famille ekomi pasi pona bato nkolo bato bazui humiliation ndeko na TV azofinga na ndeko musu na TV. Saratola TV. Biloko abimisi pona papa Elombe, je me suis dit Mama Sila, place aza, place azo li azo tambola. Aisha Okoko azalaka na ye. Aza lokola leki oyo Mama Sila apesa ka respect ebele. Ba considération ebele, ba estime ebele. Abenga ka e mayaya. Mais comment sur ta chaîne au Kozopena Moutouma Boyaye pour kaka a recadré Papa Elombe, c'est lui qui est le maître Nakoloba, le maître, le papa ya maman Sila Oyo Obenga Yaya. Saratola TV. Nalobi maman ndena bande pa masila ndena bandi pa ma belle-fille. Vent o ezokende ezolobela bino nini. Lelo batu bakomi humilié pour na bino. Makamu nyonso komi bino. Mama belle-fille lokwa mama Sila. Mama Sila atalisinga bolamu mama belle-fille. Mama belle-fille atalisinga bolamu mama Sila. Mais finalement soki ozolo ba bolamu o mama Sila kuda kota ina papa Omar alobi papa nanga kufa. Bandeko nanga bato liboso babenga mama belle-fille bayana Omar bon bakota papa nanga na morgue. N'a pas maman belle-fille également alobi malama mama Sila. Ce qu'on a tout niveau ngalobi si c'est vrai. Vous avez un problème té. Auto on a problème té ngabi soki on a problème té. On a pas lobi na zana problème té. Nabi maintenant sikoyo. Pour na ninte mama Sila ko sala message de la même manière lobi na mama belle-fille. Ko sala message. Bandeko. Ndeko kinga na zande ko nanga. Bo pesi message na batu o balanda bino ba biso o na bandeko to sala o ba sala ba émission. Boye biso que totika makambo oyo to bandeko. S'il vous plaît bandeko totika ko finga totika boye banda lelo boye ba par exemple mama belle-fille lobi ngai belle-fille naza famille bota naza pe abakuk c'est ma sœur to utine musika mututa afinga so bo fingi ngai de la même manière na bisi mama belle-fille pona mama Sila oko sala ngolo bate Sila zande ko ngai ya na ngai ya Sila loba ke non wana za sœur na ngai tout ça boye to za bana to uti patata moko tout consort. Bangomi bale ba pesinga même réponse s'il vous plaît. Maman Sila loba na ngai mama belle-fille lobi na papa dadi si na sala déjà ba message na coma déjà. Maman Sila lobi coma, mama belle-fille lobi coma. Na yoki bangomi bale na tuni bango ke soit suka. Bola na ngabia bale on abi yaya. Soki lelo. Maman Sila yoki mama belle-fille kufi. Maman belle-fille tana kepa na tout maman belle-fille soki lelo mama Sila kufi. O kende to kete. Na biso keite mukilelo bande ko loba. So po kei ba loba oye po na nini. Alors tant oza na bomoi tant de sengeli to bongisa. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Saratola Télévision, Bandeko Balandia Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Il est temps de vous informer, Bandeko Nangai. Vous savez tous,
Internet ezopela moto et Mati. En tout cas, aujourd'hui c'est Mbouande à soi qui Mbouate, mais c'est plutôt la parole de Dieu. Et suis Oyo bazala contre la parole de Dieu. La parole de Dieu, Oyo ezalaka vie, pe nzela ya victoire. En tout cas, nous avons l'impression que beaucoup de personnes balingi nzela ya parole de Dieu na nzela oya lobi côté. Voilà pourquoi to sengi na ba nyonso bandeko nyonso balinga musala to sala ka bandeko nyonso o ba soutenaka ba participaka ba memaka biso. Des fois ils nous appellent ba commentaka positivement ou négativement pour na ba émission na biso o to sala ka na senga bino bozwana no mwa makaya bu na mwa koka bo fanda wana, parce que cette émission en tout cas je vais choquer beaucoup de personnes. Oui, je vais choquer beaucoup de personnes. Nous sommes lundi aujourd'hui. Toluka moyen to bongsa mposo elamu oyo pona koluka moyen ya ko accompagner bandeko na biso na mosala o biso tozo ko sala. Nous avons en tout cas, nous avons l'obligation d'informer, nous avons l'obligation de former, nous avons aussi l'obligation, donc, à faire pasteur de la foi, à faire aussi absence totale. Il y a remarquable, je peux dire, il y a maman Sila Bissalou, il faut qu'on se le dise, absence totale. Aussi, il y a des comédiens Moussoussou, tout au long, il y a vidéo. Ici, on demande la paix. Cette paix qu'on demande, Ezali dit à quoi et pourquoi, et c'est sur quel niveau. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, mesdames et messieurs, moi et maman Sarah, Tofandaka a un plateau Oyo pour demander, supplier, Nabandeko est belé de cesser avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que le pasteur de la foi, en tout cas encore une fois, merci beaucoup l'homme de Dieu, a accompagné les sous-visions au biso totozala kinango et les incalcitrants. Bako se retrouver kaka bango moko na kwena bango na ebité toko tia bango oyi mais na suka toza atana problème na mutu. Voilà, tout le monde est famille Libota. La famille reste sacrée. Quelqu'un m'a appelé à l'obi, mais t'as dit Bozo Bima Bazoba, famille Libota, Bozuka famille Libota. Libota, quand on a famille, Libota ezali na lingala, famille ezali na français. C'est quoi Bozoba donc ezawapi? Soka tozuka famille Libota, Bozoba ngo ezawapi? Pourquoi chercher les infractions, les démons, les esprits amabés partout? On n'a plus ce temps, on a discussion, cherchons la paix, la sanctification avec tout le monde. Pour tout le Kanzela, le Colo. Mesdames et messieurs, Boyende to Banda émission Nabiso, Maman Dinana, vous savez tous que son film Oyo Ezana Combo, il y a le secret de la mort, est déjà disponible na DD Télévision. Mesdames et messieurs, Bokine Kolanda film wana. Ursule Pechanga hier nous informe que bientôt elle sera de retour sur YouTube. Nakanisi Tokoluka Moeto Zwa affiche wana une façon aussi encore une fois il y a Kosala promotion naie à Kosala de retour na YouTube, et aussi nous avons reçu beaucoup des appels. Pourquoi présence il y a Ursule Pechanga lobby et pas papa de la foi? Pourquoi Ursule Pechanga a quitté une façon to panzela bino pena horizon na makambo na ndenge pena, donc esengeli boko zo par na bino, et aussi votre film Fille Mère est déjà disponible na Belleville Télévision. Allez vous abonner massivement. Nous sommes au-delà des 206 000 abonnés. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à vous, c'est grâce donc aux Congolais que ce travail ezoko kende liboso bandeko balandito lingato banda émission na biso awa avec Josué. Je vais retourner de l'autre côté à Régie, Nam et la maille, et puis on se retrouve tout justement après Poto Banda, émission Nabiso. Merci Josué Miezi, réalisateur frais World. Saratola TV. Allez, venez, je vais te présenter quelqu'un. D'accord. Ouais, ce monsieur-là, c'est mon fils. Ah, ok. Voilà. Lui, c'est Guécho. Enchanté, Guécho. Guécho est mon neveu. Ah, ok. Et mon fils unique, le seul fils que j'ai. C'est lui-ci, Bobo Manoka. Ciao, Bobo.
La catastrophe. Chantez, hein. Chantez, maman. Et maman. Écoutez, je n'ai pas fini. J'ai eu peur. Voilà, c'est Maman Essai. Maman Essai, Essengo. Ah, Maman Essengo. La joie. La joie. Essengo la lingala, la joie, non? C'est ça. Elle fera maintenant partie de ma vie. Oloba Loba Mingi. Et de votre vie, papa, bien sûr. Papa, Ah bah oui, vous êtes la bienvenue. Merci en tout Papa, cas, papa. Voilà maintenant. Donc en vrai, Je en trouvais- vrai, papa, si je comprends bien, vous présentez maman nango. Ah voilà, Ma mère. mon âme sœur. Ah d'accord. Ok. Donc, en tout cas, maman, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente. Pas plus que nous, hein, ça se voit, pas plus que nous quand même. Mais papa, vous me permettez quand même, je vais parler à ma mère. Prochainement. Non, juste une question. s'il Ne vous plaît. vous en faites, Papa, on juste est là. une question. Qu'elle se repose un peu. Non, c'est pas un problème. Qu'elle se Juste repose un peu. juste Qu'elle une se question. repose un Ah, peu. c'est une question de curiosité, Qu'elle c'est si qu'elle simple. se repose un peu. Non, maman, vous me permettez quand même. Mais moi, je vous permets, hein, ça dépend Merci de beaucoup, mon maman. amour. Hein. Merci. Tu as fait un long voyage. Vraiment. Tu as fait un long Maman. voyage, alors tu mérites Maman, s'il un vous petit plaît. repos. Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Nakansi Boutu Kolandawana. Encore une fois, nous vous disons que Tochaka 30 secondes, Tochaka 1 minute. L'intégralité, si vous voulez bien suivre ce film, allez suivre ça na Bellevue Télévision. Bisika Boni intégralité à film wana Nyon Sezali Bamate ya Boé Makambo Boé. En tout cas, il faut en bénéficier et aussi il faut profiter lorsque le bon Dieu a continué à copier sa inspiration. Voilà, mesdames et messieurs, Ndeto Bandi, Tozo Kota na zone ya turbulence. En tout cas, vous devez serrer vos ceintures. Mes frères et sœurs, message de la paix, message, il y a unité, il y a solidarité. Oyo et outi et pas ya pasteur de la foi. Bozwango na légèreté té. Bozwango PPTT. Ici, nous avons réalisé plus de 10 émissions avec Maman Sarah pour demander aux gens. Les insultes ne vont pas payer. Restons na musala na biso, c'est-à-dire na ye awa, je prends le vrai valeur de Bellevue Kondi na tiango na première position. Je travaille sur l'image ya Dinana Nazu Musala na Tomboli ango. Je travaille sur l'image ya Caleb Nazu Musala Caleb na Tomboli. Je travaille sur l'image ya Ursile Péchanga Nazu Musala ya Ursile Péchanga na Tomboli. Le reste wana, on s'en fout du reste. Concurrence, il faisait à la loyale. J'ai suivi longuement avec beaucoup d'attention Papa Nabiso de la foi Mayata. Et personnellement, Papa Mayata aussi m'a parlé en face comme ça. Et ça va droit au cœur. Aujourd'hui, to beleli, babenga biso ba mikala. Babenga biso ba kombo nyonso o bakokaki kobenga biso. Mais derrière ça, ezalaki na message o biso to banaki kopé ça. Aujourd'hui, le message wana est commis partout et il y a des réactions sur ce que nous avons quand même y à parler, à discuter ici avec Maman Sarah. Nous venons ici pour vous informer, mais nous ne venons pas ici pour vous montrer combien que biso tozalaka ba mal éduqué, combien que biso faut tozalaka. À cause de ces histoires, ici, vous avez demandé la paix, nous voulons tous la paix, mais à cause de ces histoires, vous êtes sans ignorer que une concert à moi, collaboratrice Nanga Otozalane tous les jours au nom de Maman Sarah, a été humiliée parce qu'elle a voulu défendre, ma cause, ma valeur. Elle a été humiliée, insultée. Et juste pourquoi? Parce que Abanaki Koluka intervenir pour Koluka dire non. Na Babilo on a le mal compris. Et Sokolaki et Kitaki et Mataki, aujourd'hui, nous avons les résultats. Certaines personnes bakokuka kota na batmisu na babilongité. Certaines personnes bakokuka su ko fan da place moko na batute. Pourquoi? Parce que lobby akenaki trop loin. Nazo zonga isusu kana maloba ya Sarah po yango ka mutu ezo yelanga. Une fois kana kiti oyo. Aloba makambu ya ba comédien ezalaka compliqué. Oye obimisi ba griffe ya makasi pour na comédien, pour na musicien moko boye.
Et lobi na tongo bakoki koyokana parce que rien n'empêchait, rien aussi et koki ko empêcher lelo Ursule Péchanga na sila, Ursule Péchanga na X, sila na Bellevie, Bellevie na Y bayokana. Et à la fin, c'est bino bae oyo comment défendre ya bêtise nde bokotika la nasoni. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver comme ça. Il faut que message oyo et puis sa leçon na bande ko ebele. Et je vais encore relayer une information, peut-être beaucoup de personnes bossana. Ceux qui boquent na Bellevie Télévision le 16 mai, si je ne m'abuse pas, le 16 mai, ceux qui te reçoivent Makas Yohana, réalisateur Kozala Makas, à coach la moi capture Wana Moki. Le 16 mai, le message au pasteur de la foi à l'Obaki lobby na église. Mais Madame Bellevie na équipe Mobimba ya Bellar, Bacha yango na communauté, ceux qui boquent boluki na communauté ya Bellevie. Le message Joana Acha yango wana pour demander la paix à tout le monde. Donc, kimia na motonion, so na ba comédien, na ba journaliste, na ba fan, kimia. Boya ka ko soutenir rien que musala na biso, makambu mususu wana tolingi yango te, aloba yango asala yango. Aloba yango asala yango biso to ya to sala ba émission ba ndenge na ndenge. Mais échange te. Mutumoko attira attention nango azate. Tout le monde était là, Pita Mata Sala Odon Kalingi. Appel ya pasteur de la foi. J'étais très heureux. Yakoyoka pasteur de la foi. Koloba était à Demaraki Mutukanaye avec sa famille. Aki omona mama sila. S'il vous plaît, tout ça la analyse au nabino. A démarrer Mutukanaye aki mona mama sila. A solo linaye mama sila a pesi beloge babola mu ya mama Bellevie. A démarrer sous mutukanaye ake mona mama Bellevie. Mama Bellevie a pesi beloge babola mu nyonso ya mama sila. Bazali na problème ata moko te. Nasuka balobi baza famille bota. Ah Seigneur Jesus. Ata problème moko te na mutu. Mais là où moi je me pose des questions. Papa Mayata, c'est un serviteur de Dieu. Kotambola o déjà atamboli, médiation oyo a joué wana. Et souki wana te alobite, il faut boya en église. Il faut venir à l'église, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Lokola na ndenge ya musuni boye to sololi, to solo ango pe sur le plan spirituel, face à bandeko nyonso, face ya monde. Boya kuna. Et moi, je me pose des questions. Si aujourd'hui, c'était que il n'y avait pas de problème entre maman nanga Omi Balé, pourquoi papa de la foi a sengaki ba comédien nyonso ba kutana na église entre autres maman nanga Oyo Mi Balé? C'était pour quel objectif? C'était pour quel but? Et aujourd'hui, bisogno se te comprendre que but ya papa souci naïe ezalaki de venir pour mettre la paix. Mais peut-être le message papa Azaki n'a besoin à s'adresser na bande konaye wana mi balé. Il faut qu'on se le dise. Maman Sila, maman Bellevie bango mi balé. Peut-être ça allait être une occasion pour la communauté congolaise, pour la nation congolaise, pour les fans, de voir encore une fois si la Bissalou, Bellevie Kondi, Bazulo Boko, Bapesani à l'église. Je ne suis pas entré dans ma canisia, papa de la foi, n'a musikate, mais on a envisagé, on a kokanisa, on a kolota, on a komona neti ezalaki bongo na ma canisia, na ba calcul ya papa de la foi. Pour mettre tout le monde d'accord, à Sanksabango aux yeux de tout le monde. Mais malheureusement, nous ne savons pas l'empêchement au maman si la akutana kinango et permettre yé koya ko répondre na invitation te. Nous avons vu le président Saï passer, le président Elombe, papa Masumu, nous avons vu beaucoup de personnes pleurer, ba maman Étoile, ba maman Karine Pala, bande ko belé baleli et puis voir même papa Masumu do aleli.
Parce que c'était fort. Parce que c'était fort. Ndeti idée ya papa ezalaki kosangisa bande konana mi balé na église apesa na bango mbote pour voir pour faire comprendre au monde que entre bande konanga mi balé oyo eloko do ezalaka te, concurrence ezalaka loyale sur le plan professionnel. Mais malheureusement, malgré ça, le pasteur de la foi a sengi message à paix, message à kimia. Les personnes vivant avec les insultes. Aujourd'hui, nous avons suivi kaka lobby papa Masasi a beti Masasi kandenge lokola kombo na ye. A beti na ye pena kaka Masasi. A lobby te ezali bon mama sila buzwa ba bureau na yona bato yo ba finga ka batu wana ba sokoli pape lombe ba tena mutalaka. Baya kozonga awa pour s'excuser pour na ko ba biloko yo et se répéter les sous-sauter. Nous savons tous oui. Oui, il faut qu'on se le dise. Nangambu ya mama Belvi batupe balobelaka mama Belvi baza. Mais nangambu ya maman Sila, il y a beaucoup de personnes au basemaka terreur, désordre na ba insulte. Na mungongo nanga boyoka kite, na mungongo mama Sarah boyo kite, na communiquer à Belvi boyo kite, mais j'en suis sûr que na maloba ya mosali na nzambe vous allez comprendre et vous allez arrêter et nous allons mettre la paix. La paix oyo basengi ezali faiblesse te. Je pense pas que papa nyonso na maman nyonso o bayaki wana ba manka ki affaire. Non. C'est parce que bayoki mungongo ya oyo aza frère na bango sur le plan professionnel et oyo aza père na bango sur le plan spirituel. Vous savez, vous devez comprendre quelque chose. Il y a des inconscients au bazo comprendre makambo te hein. Ba mesanaka na pasteur te. Ouais, ba mesanaka na pasteur te. Quel que soit son âge, quel que soit niveau ya amitié nabino, quel que soit votre intimité, mais ainsi longtemps qu'Azali oué de l'Éternel, c'est un serviteur de Dieu, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de personnes, non, on va comprendre ce qui s'est passé hier à l'église, il y a pasteur Mayata. Beaucoup de personnes vont comprendre en côté. Vous devez comprendre, lorsque le pasteur s'adressait à ses collègues, lorsqu'il parlait, Azala qui juste nassé. Face à face, nabande konamnaye, azo exhorter bango, azo kotalisa bango, azo koyepsa bango ndenge nini photo zala, il faut tout arrêter. Mais pour demander pardon, s'il vous plaît, c'est papa s'est déplacé des places à Zalaki à Matiti na cher. Je suis un chrétien. Binope boaba chrétien. Vous connaissez que ça veut dire cher. Boyebi impact nini donc ezakana cher. Et papa oyo na souka na humiliation, il a même prononcé ça na munoko na ye. Peut-être ezakana batu misusu balukaka ko humilier nga, mais nga na ndimi na s'humilier pona famille na nga bandeko na nga na senga pardon parce que makambo ezokene mabe. Afukami afundi biso. Afukami afundi bino. Afukami afundi communauté mobimba oyo ya ben insensé babazaka focus na bêtise. Ce qui s'est passé, les hommes spirituels comprendront ça et bako interpréter en ndenge ya malamu. Na ndenge ya malamu, ils vont interpréter ça na ndenge pena donc sengeli. Afukami asengi pardon. Ye asalaki nini? De la foi asali nini pour asenga ngai na yo pardon. De la foi asali nini pour asenga ba comédien nyonso pardon. Et puis afukama. Mes frères et sœurs, il est temps. Chaque chose a son temps. Heureusement, je dis gloire à Dieu. Na salaki vidéo moko lobby, j'ai vu beaucoup de personnes commentaires, j'ai plus de 200 commentaires pour me dire papa t'a dit nous voulons la paix. Papa t'a dit ce n'est plus le temps, il y a bâti traboué. Papa t'a dit oui, nous voulons la paix, mais la paix wana ezalaka na munoko na bisote, il faut ezala na pratique en fait. Moi quand je mets les titres et bendi bino boye pour botala eloko o donc ezana kati. Tozalaka na fond na forme. Ba titre to tchaka la majorité des choses tozuaka yango na kati ya fond kuna yango to sango na forme makambo na komaki na kati ya lien wana papa Masasi alobi yango. Voilà, je prie juste ce que papa Masasi alobi na tiango na titre. Vous devez comprendre ça. La paix ce n'est pas seulement écrire nous voulons la paix. La paix c'est le cœur, la disponibilité. Il y a batu oyo tozo na besoin kimia. Président l'a dit et Sobé m'a encore accompagné pour dire
Batu oyo bazo ko se met trouble opé tozana besoin kimia. Il fallait pe bazala awa. Il faut pe boyaka awa, boyepe awa, bokutani na yango bo sololi et puis à la fin c'est comme ça. Président nani Fiston Saïsa également. Ba papa Masumu, batunyo so ba intervenant qui lobby, ils étaient clairs. Ils étaient clairs en tout cas, ils étaient clairs. Avant que ça la kimia et utaka na kati ya motema et kimia pe et se manifestaka. La volonté ya kimia est-ce que zali batu bati ya kimia? Volonté wana est-ce que zali? Parce que ce que za pona kimia en tout cas famille Libota, aujourd'hui vous allez m'excuser, bande konyon vous allez m'excuser et je le dis na mungongo nanga ya likolo. Et c'est que nazo koloba bae oyo ba yebi compte ya Belleville, vous pouvez aller vérifier. Voilà mes frères. Allez na communauté on a, vous allez voir que maman oyo heureusement na loba kiango au début, elle nous a défendu. Elle nous a justifié, elle nous a représenté. Et nous avons compris que Azali reine ya paix. Elle a voulu toujours que la paix soit na bande konae, na milliers na bango, na famille artistique, na bande konyonso. Voilà pourquoi elle embrasse tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Acha communiqué wana pour demander na bande konyonso bacha kimia. Communiquer ça. En tout cas, je vais faire un effort pour na capture wana. Et hier, elle était présente. Elle était présente. Justement pour chercher la paix. Bozo luka kimiango ba lukango na moyenne nini. Papa, maman, il est temps. Il est temps. Ce que je disais, ba mesanakana musali nzambe te ba comme saka musali nzambe muninga te. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nazo tuna lelo ba mama oyo jour moura de la presse, un confrère que je salue en passant. A sala live naye. Na live naye moura ne pas moura ba mama o baba naki ko benga moura. Finga Sarah. Moura finga Sarah, il faut o finga Sarah parce que Sarah azana ngambo ya Belleville. Il faut s'attaquer na Sarah. Ndeti lelo boye na kimia o bolinga ki bubo suksa moura na Sarah wapi. De personnes vivant avec les insultes. Makambo nyonso tolobaka ah mituna biso esalaka tozaka mayele. Yango bozo mona après makambo ba misusu bokoko sala ni vidéo te ni émission te pour aébiter a loba nini a sala nini a banda wapi a suka wapi. Nous avons vu. Et moi, je suivi hier Makambo ya Kimia et Zoleka. Je suivi hier la chaîne Moko de la place pour na rendre ango ba compte te. Chaîne ya mama Ndekonanga, consort nanga Aïcha. Il y a une fille qui est passée là-bas comment ils a soki Miss Mongo, soki Lolo, soki Miss Nanywana. Mais bilo kwa bimisi pour na papa Elombe, je me suis dit Mama Sila, place à za, place à Zoli, à Zotambola. Aïcha Koko Azalaka Naye. Azalokola, Leki Oyo, Maman Sila, appelle ça respect et belé. Ba considération est belé, ba estime est belé. Abenga kae Mayaya. Mais comment, sur ta chaîne, au Kozopena, Moutouma Boyaye, Pokaka, a recadré Papa Elombe, c'est lui qui est le maître Nakoloba, le maître, le papa, ya maman Sila, Oyo Obenga Yaya. Comment tu peux facilement respecter maman Sila, mais Papa Elombe ozo ko respecter Yete. Ça c'est l'hypocrisie. En tout cas, ça c'est l'hypocrisie. Et Ezali Mabe, cette émission, je téléchargeais ça. Parce que biso to bongo to télécharger, nyonso to télécharger ka to zanango. Ezali malamuté. Donc d'office déjà, même si ata yo moko ozalaki na makanisi ya mabete, même si ata yo moko otindaki te basala, même si nini ete tindaki te, mais elle ba komona kaka que c'est la chaîne de Aïcha. Aïcha azalaka nana na mama Sila. D'office bon qualifié comme mama Sila. Diplomatie wana ezalaka malamu. Sagesse wana ezalaka bien. Aujourd'hui,
Et loba papa Mayata na munoko na yoka mama Sila azo finga batute mama Belvie azo finga do batute mais bato bazo ko fanda ka tout autour ya batuana nde bazo ko fingisa batuana il y a grave donc ezalaka oleki lelo ofingi lobi omonio o s'afficher avec maman Sila et ça m'a bé siko ngana mitunaka bosolo la kanine ba réaction na bango ezala ni parce que biso il faut qu'on se le dise ngana kocha émission moko awa peut-être e komi na bureau ya mama Belvie ba sepeli na émission na te ba yeba ba lobi pena ta dit titre wana tio eza yango te s'il vous plaît to lingi na biso do bongo te et puis o kozala obligé au changer titre wana pour le respect ya muto yoyo o défendaka do image na ye ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Or ce papa mérite le respect. Espérons que dès lobby dimanche les choses vont changer. Espérons comme ça. Moi je parlais hier avec papa de la foi. Tozalaki naba confrère Misusu naba Daniel, papa de la foi est venu. C'est un papa pour moi, c'est un grand frère. Moi je respecte beaucoup le serviteur de Dieu. On a parlé en face, il m'a parlé. Lokola leki na ye, lokola mwana na ye, lokola ndeko na ye, to solo li na ye en face. Et c'est que moi je dis, Maman Thérèse afanda ki wana mupanzi. Afanda ki dans mupanzi et ayoka qui sait que le pasteur de la foi me parlait moi. Et à la fin, papa de la foi dit quoi? J'étais choqué de voir une fois un monsieur passé c'est un serviteur de Dieu. Akoki koya ko pelisa moto teye azol kwa ko bomayi bien ouvertement bazo finga mama Sarah avec son homme avec ses enfants na yoka pas si moko impossible yebisa mama Sarah na linga ye mingi mais alimbisanga tchana se mama Sarah Achana se, Maman Sarah, acha vraiment assez. Qu'est-ce que Sarah a représenté et pas il y a papa de la foi? Azoko représenté Nini. Pourquoi? Mes frères, tout le monde a copié makambu ya malamu. Les yeux ceux qui nous ont mis à tirer biso tozo komona makambu mais tozo ko betango kara tozo comprendre les conséquences à la grave. C'était ça l'objectif. Il y a biso kofanda awa kolobaka nuit et jour. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Il y a des choses qui se font dans la coulisse. Et vous devez arrêter. Tout le monde sait aujourd'hui. Et ça qu'on masque et longité. Parce que, au moni, lelo, batiaka, comment dirais-je, na kolobanine, okoki koya kocha ban na potate, oyo ezo kobimsa tofina, yo ozana besoin e kauka. Non. So ozana besoin potana e kauka, basala ka pansement. O tchekisi après oye ozuban o tchelikolo pour microbe kotate potawana e kauka. C'est ça la vie. C'est ce qu'a fait le pasteur de la foi. Et aussi, si le pasteur de la foi était satisfait, Namakambo et les gars qui lobby, en tout cas j'en suis sûr, papa n'allait pas prendre cette décision grave à Zuwana. Grave oyo azuwana. Est-ce que je souhaite toko zwana no décision au papa Mayata azu pour na maman Belvie na maman Sila Bisalo. Saratola TV. Ngana ke imena iso ka loko mo ndena ibse masila ndena ibse ma Belvie. Na bibo permettre nga bandeko nanga na zolo bana maya misu na mutema nanga. Naza un responsable. Na dirige ka batu mine na kati église j'ai des généraux, j'ai de tel batu bela likolo makasi. On a obligé de battre la personnalité. Na tambusa batu to na l'église na ba poto partout na za na ba grande personnalité ba tangi kolekanga bato ba lekinga na nyonso ba fanda ka wana ba oyokanga. Alors faut na protéger personnalité. Alors maman Sila, maman Belvie désormais batu ba sepela ba jouer na ba groupe na bino. Mais pour permettre avec beaucoup de respect na jouer sous na ba groupe na bino te. Donc, on n'a joué jamais dans Belvie TV. On n'a joué jamais
na SB soki bozalaka boye. À quoi sert na yaka osala musala pa na bino? Mukolo mongo tenga nazwa téléphone nanga na benga mama Belve be mama Sila changa na casting. Ba benga ka selo casting. So mukolo na mama Sila ko benga nga mwa mingi. Seke noza na mwa mingi na tournage. Et comme on ozwa couleur mama Sila. So mukolo mama Belve mto benga nga mingi, lokwa noza na mingi na tournage. On ozwa couleur na. Alors d'où non tika la sous une église au milieu du village. Alors je me suis dit bon permettre nga c'est vrai que na regretté pour bozali kolo makas tout le monde a envie de jouer dans deux groupes wana. Mais je m'engage na boma musala nanga pour nabino. Mais quand je le dis, la Bible lobi mutaolia na mutoki nae. Aolia na mutoki nae. Donc c'est-à-dire muto comme obstacle na musala ya muninga. Nzambo otiko lo sepela na été parce que mutoki ya muto ezaka sacré. Même dans une entreprise, ce qui patron a fait souffrir battu. Pour bazo accepter au travail malam. Le patron ne sera jamais béni de la part du Seigneur. Saratola TV. Voilà. Famille Libota, vous avez suivi mon Péchalov. Namoni pe maman Ursule Péchanga a sali pe communiquer. A sali pe communiquer pour dire ba union so ba linga kanga ba mon Péchalov patati patata, nous voulons la paix qui m'écoute si réellement yoza pena vraiment Péchalov, si réellement vous allez un Congolais conscient. En tout cas, photo tcha Kimia. Oui, Kimia, oui. Mais moi, je me pose des questions. Ezali kaka ba analyse. Est-ce que moko bo ezali na makambo papa Mayata sali? Na o papa Mayata aluki. Mais pourquoi cette décision? Que notre à la souko jouer ni est pas Belvi, ni est pas Sila. Est-ce que papa a trouvé sa satisfaction na makambo oyo aluka kiko sala? Parce que aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Art, te perdre déjà eloko moko boye. Pour elle a bien dit que Atiki théâtre était mais plutôt. Atiki théâtre était mais plutôt. À cause jouer les sous et pas ba maman wana mi balete. Aujourd'hui, ils allaient perdre. Perte parce que nous savons tous que na Bellard Belvi, ceux qui a besoin de pasteur Mayata, il faut la kaka mutuana. Ceux qui a besoin, il y a personnage qui est maman top, il faut maman top. Ceux qui ont Sarah, il faut kaka maman Sarah. Oye commune, manque à gagner. Manque à gagner. Et qu'est-ce qui cloche derrière ça? En tout cas, c'est un papa qui a mené des marches jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes m'ont bien dit, mais pourquoi Ursule a quitté? Papa Mayata na monoko na ye même na message na alobi ango bien selon sa compréhension, selon réalité où ezali les problèmes ezali maman Belvi na maman Sila, un point barre. Et puis batouye akinaki koluka ye moko na mutu ezaki ba maman na biso mi balé oyo. Si c'était que Ursule Péchanga a se présenter, elle allait aussi venir parce que moi je sais. Bon, voilà, tout le monde a kimia, makamosu moyen tout le badon ezate. Elle allait venir. So moni ba président Fiston Saïsaï à l'obito tiki les activités que biso tozalaki na yango. Onion so tozaki nango, mais poto ya awa, c'est pour chercher la paix. Mes frères et sœurs, cherchons la paix avec tout le monde. Onion so tozoko vivre lelo, onion so tozoko mona lelo ezana suka na yango. Ezana suka, oyo eleki suka c'est la parole de Dieu. Oyo eleki suka c'est Dieu. Si réellement vous êtes de Dieu, si réellement vous êtes créé par Dieu, oyo asalanga, asala pasteur Mayata, asala maman Belvi, asala maman Sila, asala mokili mobimba, il est temps. Écoutez cette voix et il y a serviteur de Dieu. C'est très intense. C'est très intense, mais Congolais nyonso à comprendre. Place nini mabe ezouta, place nini sbosoto ezokobima. Et j'en suis sûr, bakulutu na biso, ba papa na biso oyo bazala kiwana bako luka moyen balata ba costume na bango lokola ba papa lokola ba responsable pour chercher enfin que nini moko boya malamu eleka. Mais moi je regrette, hier il fallait que maman Sila soit là. Ouais. En tout cas, ce que je regrette seulement, et ça linga passi. J'ai l'habitude de le dire, il fallait que maman Sila azalawana et linga qui est à la terminus terminal
point final elingaki kozala ya suka pona pena oyoka makelele ninzinzi a bougé te. Sa présence hier était très importante, mais malheureusement, toyebi ba occupation na été, toyebi ce qui s'est passé te, moi to tenir rigueur et zaté, mais nous demandons la paix. Le bien je souhaite. Merci.